Rafin Tumba alingi kotika te ye pe. Lokola Glorolangi sabimisaki sekele nyonso. Alors Rafin Tumba ye pe alingi lisusu kobombama te parce que lokola ebimi seke sekomaki nango kala ti Belgique. Lokola Wadol alingi kobomba te, Rafin Tumba lobi nga pe nakokufa na mampuya te, nakobomba te, bomoi eza moko. En tout cas, Rafin Tumba yoka bilengi aza koyoka. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na yebite soki Rafin Tumba aza kobima na ba ex na ye oyo aza kobenga a partir ya Grèce to batoyo bazala kotia litoi aza kobenga oyo bakoma na poto ye akomaki kobenga bango na yebite soki akomokutana na bango. Mais eloko na yebike Rafin Tumba en tout cas week-end aza kozanga te, ba fête aza kozanga te. Même kokota na banganda komela, en tout cas amelaka kaka week-end te. J'espère que ezande yete mutu azo suba mingi na mbetu bisuba suba. Nandimi te keza ye, nandimi pete keza Wadol, bo na yebite soki nani azo suba. Kosuba na mbetu na kata kwit. En tout cas, wana na yebi nanu te po information ya oya subaka nanu na zuite. Mais Rafin Tumba oui, abenga ba ex na ba oba cheli toi. Na oya bandako boya, akomaki na bango gentil tango azaki na Grèce. Mais sikoyo ndenga komi na Belgique. Est-ce que Rafin Tumba azo continuer ko benga ba ex na ye wana? Azo continue ko benga bato batia lito ya Bouddha. Azo continue ko benga bango pona gentillesse wana bayela eto ndenge nini. Est-ce que akomi na bato sika? C'est possible Rafin Tumba akomo kaka bato sika na Liège quoi. Surtout lokola akendeki pe na salon ya Mireille ko passe moi tanaye na kanisa ba jo bazo beta moi tour wana. Lokola pe ba jo ya Liège balela mwa ambiance na bango na ndenga kitoko na kanisa Rafin Tumba azoka elengi ya Liège. Ah, Rafin Tumba bongo ndenga lela kubwaka papa na Nechel soki na papa na nani bana ne mibale papa wana mona pasi na mabanga. Est-ce kabwaka papa mwana na ye bo papa bana na ye mobali na ye poti sikoyo ye moko Rafin Tumba alobaka ke papa mwana na ye aza mobali na ye bisika to akendeke papa ya mwana na ye ya bana na ye ye mutu atindaka ye papa ya bana na ye akozala na ye mpo ntango Rafin Tumba azalaki na Turki azalaki ba oyo eza ndako mpo na nga na bana na nga na papa ya bana na nga akomi sikoyo na Belgique na kanisa samedi kako eleki bomonaki azalaki na kwit surtout lokola aza kodiembela na kombo la baronne baza kobengela baronne moto eyaki makasi alobaki lisusu papa bana na ngai ye wana atindelaka nga mbongo. Eske Rafin Tumba aza koutilize papa bana na ye comme étiquette ou bien nini kobi abonima ya metro. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi oyo azobwaka ye na mabanga ou bien azobwakele libanga. En tout cas, kote kuna na yebite, soki penza bwakaka papa bana ne mabanga, to abwakelake libanga. Mais loko na yebike papa bana na ye, akomi kaka abonnement ya metro. Alors, sikoyo ye Rafin Tumba, ye alela kobwaka papa bana na ye.
mais tu kogoûte boko goûte problème ezate wana eza religion na ye ezali biloko glorolangi siko mutaondo panza yango ponga sina lobelaki ya tekateka ya Cynthia Wadole me ya Rafini Tumba ebongi glorolangi alobelaka ngo me nga sikoyo nazomituna Rafini Tumba ndenge akomi wana bana bakomo kipe bango ye pe bakomo kipe ye social apia bango ndako akoti kelasi bana pe azozwa mbongo pona kolia na kofuta ndako chaque mois asedi kezoleka alors Rafini Tumba siko mibali oyo azozwa ya ndenge nini ya ofele lipa manteko ofele to nyonso ya ofele ou bien bon nayebi te nyonso eza kaka bolingo lipa ofele eza kaka bolingo apesa pe ya ofele eza pe bolingo eya nango mabe te mpo Adam apesaki Eve eloko te au contraire Eve amutu apesaki ye pomme bonga papa robo nakopesa esusu nini kaka rando ezwa ye kuna bisika zali o Rafini Tumba yo kopupula gloria te gloria alobi bo oyo koteka kopupula nini te po wana soko popoli ye ekozongelo mabe me oyo bisuba wana nde lukamu oyo se défendre kosuba mbala moko te oyo gloro langa alobaki kosuba mbala moko bako comprendre yo omelaki ya tro eleki ozoko kotelema na mbeto te mbala moko subi ebimi moke simo telemaki suba ubi osubi mingi me gloro langa alobi kosuba pamba mama na ngai mobali wana nyokwamaki na kosuba eske Rafini Tumba yo mutu oza kosuba to Cynthia Wadole ou bien nani en tout cas boloba po toyoka nani aza kosuba pamba na mbeto nani aza na elongi ya kosuba boy ekomamaka na elongi te yango wana nde eza likambo moko na moko na kati na bino ase défendre na koteka kodéfendre te eza nango vie normale eza vie na yo eza nzoto na yo salango ndenge olingi il s'agit kotia mwa mosolo na yo na mbongo bon na ndenge bien parce que soki ozopase ozokotisa mbongo ozolala pongi ya bien ozonyokwama ndenge gloro langi azonyokwama na eloko ya kokobar na nzete ya fufa kokobar wana susu problème me yo Rafini Tumba na ndimi te ozala konyokwama mpo soki natali mibali oyo ozalaki na bango liboso kuna baza deja bien babogar en tout cas baza mpe na kote kuna elenda wana problème eza te opesa bango yo ofele na ozwa yelipa ofele soki lipa manteko ofele eza nango rien du tout pourvu ke yo ozoka oyo yo elengi ozopona biloko ya gu na yo ozovivre vi na yo eske nakosi no nga nakosi te nalobi likambo eza esolo parce que fokoka mokili oyo eza elengi mokili eza emutu te me bisuba mbala moko tokoko comprendre par hasard tokoko comprendre ekoko arrive na moto nyonso me kosuba pamba o nkolo wana nde problème Rafini Tumba kosuba pamba oyo alobi bongo nani mibali misato te kaka moko mobali moko alobi kosuba pamba sikokanisa Rafini Tumba botekama na mibali combien siko soki bango tu baye soki kutu bango nyonso baye balobi mwasi oyo asubaka ya par hasard soki bakomi 10 ekomi ngambu me soki bakomi kaka ata 3 ya pamba balobi oyo kosuba pamba po pamba na mbala moko ekokani te na koso te donc oyo balobi ndeke mwasi oyo soki bolali ne ere moko asubaka ata baye 10 personnes eza déjà grave mais grave mingi te mais soki baye kaka misato pamba balobi oyo kosuba pamba Rafini Tumba eleki oyo 10 personnes yango kote kuna
benga Cynthia Watol ata bosololaka te bobongisa masolo benga bachroniqueuse nyonso o batekama se défendre na masuba. Bon, Gloire Olangi, est-ce que yo kuno so suba te? Ye azo suba te, atakuta subi, koko wana koyeba ndengeni. Po koko wana za deja subaka. Mais bon, oya Gloire to chiki, tokende kaka na yo Rafini Tumba. Bon, Rafini Tumba, soko ko défendre te, ba jeune à Liège, bango pe, na ndimite ba koumisa. Soki ya Liège ba bombi, na ndimite, ya Charles Leroy ba ko bomba. Soki ya Charles Leroy ba bombi, ya Bruxelles, bango kutu ba bomba ka jamais. Ba bomba ka jamais. Il s'agit kaka. Moi c'est mususu monani. Pour moi c'est un ndimalito inae. Akoloba na tiki Rafini Tumba parce que asubaka. Pamba pamba. Yango wana luka moye o se défendre. Pamba te Gloire Olangi a bomba mite azali ba bombiye na kokobar. Tango akobima akolobango a détail na bakombo wana moyen défendre moyen o se défendre et cause la société Rafini Tumba yango sala makasi oya kosilisa théorie wana kotekama eza problème te oza mokolo oza na bana na yo yoka guya nzoto na yo eza ya yo moko bato mosusu pe ata baza na mabala baza na posa baya na place na yo baza la libre liberté lengi liberté amela ndenge alingi alala ndenge alingi achange bagwa mibali ndenge alingi asuba non kosuba te nkolo bon kosuba mbala moko ya moke ebimi d'accord kosuba pe mbala moko d'accord mais kosuba pamba pamba ay Gloria okopesa ta moninga pote ata Pampex. Bon, Gloria kuterezma. Yo zala ba Pampex ebele ya kokono. Oko defisa ba ninga te tango kwa likambo wana. Ubi ko lakisa bango boutique te. Po basana ba mbongo na bango. Bazo teka makitoko. Bazako teka makitoko. Po chiko kote ba komi. Bon, na sukisi na ngai yawa. Rafini Tumba, linga ko sala kanota. Soki bo sali olali na salle de bain. Olali na salle de bain ozaka pongi. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'en ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'en la ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.